Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde. Malone.
liberté na mboka kine kala misale kala toboye totikala kenga kati atataka mwamu iwani tuku na bulewo
1 minute na place babetaka masasi nde yango ezali. revendiquer ndenge komona etuluku ya bato nyonso bakorevendique ete bese malonda adégage kozali na kosenga ya moto oyo akoya kotya nyambu te na kati ya seni.
kala. Kabila soba. Kabila Moïdi. C'est pays. Alors.
Papa, mbote na wa peuple congolais nyoso. Merci beaucoup pour yon de journaliste au pesi na balobete ke mona mboka ya Congo. Papa, c'est pélaté na makambo yo ba ndeko na siko ya Congolais na sala. To idele ko policier azande ko intimidation akala biloko wana toboye yango bazwa kabila zokende ngana lobi kabila kokende bango mpe babandi mabe na bakasi na kimoshene bino bomoni bango te papa biso tosali ata mabe mokote pepe azali te soki pepe atelemi atelemi pepe atelemi mpona bato wana ye tosimbaki eloko te nayebiso ennemi ya kabila ya liboso ennemi na ye ngai On a parlé du peuple, qu'on a du pays. Premier palais du peuple terre. Mais tant que y kuna c'est assez à féliciter. Ma mission TV, le miroir du monde.